Alléluia. Oh Jésus-Christ. Et oui, tu pousses les niboso na trône na yo nkolo mokolo ya lelo nzambe na nguya. Kuya isusu koloba na yo ndenge nini biso tolingi yo Seigneur. Tolingi yo na motema na biso mobimba. Po ete yo ozali nzambe yo linga biso banda ebandeli na mokili Yesu. Ata mikakatano. Ata bampasi, ata minyoko Seigneur. Topusani liboso na kiti na nkembo na yo pona koyebisa yo te no témoin Jésus. Je t'aime papa na ngai. Oza nzambe na ngai. Olingaka ngai mingi Yesu. Pona makasi, pona pema na bomoi, pona ba inspiration, pona radio sans effet. Nous disons nous t'aimons. Gros bisous à toi Seigneur. Gros bisous à toi. AVS Media Demo Nyongo ya éducation populaire ya bato misato na kosangisa yango na kokenena yango surtout na sepelaka mingi soki na azali na mopanzi sango ya États-Unis ndenge na lobaka bazali ebele me ngai yangani te mongongo na ye penza eyokana AVS Media Demo toko solola na ye penza biso babali toko sala émission bandeko mosusu na kokota bino na sima studio akokota bino na sima to palola nano AVS Media Demo na molai na kati na ditalala bandeko esala bango bien parce que éducation populaire na lobaki na mando sala bino bongo 2 heures na kati po esengeli botika na nango boyokaka bien po soki oyoki mingi ba conseiller mingi makamo muso yokaki liboso ekoko bunga AVS Media Demo na lolo sako epai na mopesi na pema oya sala ka mwangaza zala mwangaza mama lumière Gisèle Elonga balobi nanga mikulu bo be anga mwa bana basobe anga mwa bana nga bi me papa opesi nga su mwa bana lobi buzwa kaka to bakisi na kati na mwa bana AVS Media Demo mwa bana baluba bayebi soki mwa bana elakisi nini mama ya bana ngai mama ya bana pona ni alobi mama basi bazali na kati na komba yo kuta bango pe bazali baye na sima na olo sako kasi mama oyo penza fungoli penza na kati na etumbo AVS Media Demo so yango to kobengo mwa bana ozali pena mama ya bato nyonso ngai te balobi na bongo na boya papa dino wila bindima yango mama eza bongo matondo mingi penza topesi lo sako epai na kolo nzambe azopesa pema na bomo azopesa makasi AVS Media Demo sapo balobi l'humilité précède la gloire komitombo ezali mabe me balobi nde to se sous-estimer te ba valeur oza nango yeba yango parce que o mi valoriser lisusu davantage soko za ko se sous-estimer trop wana peza malamu te komi yeba ba valeur AVS Media Demo différent na orgueil arrogance babiloko nyonso wana boyebi donc mais sous-estimation pe ezande mabe na complexe nyonso mibale ya kama ndenge na lobaka de supériorité et d'infériorité AVS Media Demo avoir les pieds sur terre il faut yebaka oza nani olingi nini eza ndenge nini faut miyebaka omiyebaka pe omikwaka pe mais eleka te osimbi topesi lo sako epai na mopesi na pema mopesi na makasi AVS Media Demo otambusi azwa bambote epai azali nzambe na biso nzambe Yesu mobateli yo batela koba kopesa makasi topesi merci mingi na ndeko nanga na studio ya limbaka te azosunganga topesi merci mingi na papa na biso Gino Will AVS Media Demo très important landa émission lelo na kati na kimia na kokotsa penza bandeko nanga likambo ezali te me na sepelaki na panzala mopanzi sango penza lelo ndenge tolobaka topanza yango bien napesi merci mingi na papa na biso AVS Media Demo Mbumba de Wilco papa John Imagis the King na mwasi na ye en tout cas topesi merci mingi na mama Clément na mama Lila mama Chloé mama Cessé napesi bino mbote belé bana Afrique du Sud bana Abidjan bozwa bambote napesi AVS Media Demo papa na biso Cindy Omonier pasteur Didier papa na biso Bamwela na général Kawele bandeko nyonso bozona na biso mama mami Chibo mwasi ya papa Bombaski AVS Media Demo napesi penza ba belle sœur na ngai kitoko wana bambote ebele bo encadrer ba yaya bien poso bobebisi nasaleli bino émission do ba beau frère tout na ba belle sœur napesi bino bambote ebele napesi papa Guillaume Yenda mbote papa na biso Njiwa
AVS Papa Media Bote, Demo. Nzambe apambola ye, en tout cas papa Julien Chakudia, papa MTL Nzambe apambola bana ya Kinshasa kuna bambote ebele bana Lubumbashi na bosani binote topesi penza bandeko banso bazolanda biso na ngongo oyo mbote bandeko tozokenda mwa lombango AVS Media Demo. mosala oyebi kaka ndenge ezalaka elienga ingonga na ye na lombango me na sololi na bana mai tokomaki déjà presque ba 22h eza mwa pasi mingi kasi po banga te tozo récupérer yango lobi eza ya koyinda landanga kozanga te AVS Media Demo. napesi merci mingi na bino nyonso penza boza déjà connecté et branché et na bino nyonso bokomaka et surtout na baoyo bafungolaka motema kopesa basujet na bango to ya koloba na kati na éducation populaire ezolakisa considération na mosala tozosala AVS Media Demo. ezotinda biso tokoma sérieux donc nga na koma otali bolobi te ifo oyo nabongisa parce que pourquoi bato baoyoka yo hein? Balobi moto achangeaka soki ozochange te eza mwa likama mitala malamu moto esengeli AVS Media na Demo. bandeko banso balandi biso kasi yambo tobanda penza na makambo oyo tokoya kovandela yango bien likambo moko ezosala tapale likambo moko epesi yeke na kati na couple yango nalobaka azala naturel faut pas exagérer. AVS Media Demo. biso tosalaka nyonso tokoki kosala me tolekisaka te monana nde mabe tokoya na lisolo wana tozali na ndeko moko ya mobali bozwa kaka mwa flash ye penza makambo ya bilobela toyebi ezalaka na basi me AVS Media Demo. penza mwa kimia te mwa kolobaloba penza mwa ebele mobali oyo tokoya nango na deuxième partie ye penza azalaki kokende kose confie epai na camarade na mwasi na ye bongo esukaki boni bongo esali ndenge nini AVS Media Demo. benga mobali moko bolole alobi mama mwangaza komo bazobenga nga mobali oyo ya bolole mobali ya pamba eloko nini elekeli mwana mobali oyo akomi koregrete akomi kolinga zonga epai na mama na bana oyo ye azali kokende epai ya moninga kobeta masolo AVS Media Demo. ezali problème nini me toye nano na sango moko oyo tokoya lisusu na lisolo mosusu bokoyoka penza nini esalami na kati na vi ya ndeko na biso AVS Media Demo. ya bikendekende boyebi bikendekende ndenge ezalaka ndenge nini bimeka nano mpona ndeko ya mwasi bokoyoka ngo kaka na deuxième partie tokosangisa kaka ye papa Jino mpo namoi naza na choix te AVS Media Demo. vendredi passé lokola tosaki te balobi mama lumière oyo ya biso tovandi tozozela toyoka tokosangisa yango me bokolimbisa biso mpo todinda nango tokende nango molai mingi ekozala te mpo ngonga na ndimi te ekokoka biso mpo tobetela bino nyonso na badetail ya AVS Media Demo. makasi ye mpe kaka makambo ya kolobaloba oyo monoko na biso ekokovanda niete obetaka lisolo ono epa na nani tokokoba na yango babali ebele balobaka bala mwasi azali na kimia mwasi na boye bongo lelo ndeko mwasi asuki ndenge ni pa akomi boni AVS Media Demo. oyo ozala nao na mwa mangili pa na nzoto merci mingi bandeko kasi nazobanda na sango oyo ezali ya mawa po tosukaka na mawa te yango na bandi na mawa po tosuka na esengo tosuka na courage topesa na makasi parce que toza na AVS Media Demo. suka kaka totelema lisusu tozwa courage toluka lisusu nzela mosusu nini tokotambola mpo moya kovandaka na mawa kaka na kati na mawa eza te mawa ebengaka kaka mawa me etinda yo réfléchir ndenge obima na kati na likama oyo matondo mingi na mboka na papa AVS Media Demo. na États-Unis kuna ezali na papa moko amoni pasi mingi papa oyo ndenge ezalaka kaka papa na biso ndenge bazalaka ntango bakokola papa Jino mpe akoyebisa biso eloko nini esalaka bango bapapa soki baza kokola patalo na bango AVS Media Demo. kimia te lelo alingi Jeanne lobi alingi Antoine lobi alingi ajingi Jeannette lobi alingi Jeannette na kabila te Jeannette na mboka na biso alingi Jeannette boy lobi alingi Bibiche lobi alingi Nisha lobi alingi Stella AVS Media Demo. ki Mamicho lobi alingi Priscilla kaka bongo ko changer toyebaka te eloko nini esalaka bango puberté kaka to eloko nini me mwana basi depuis ata puberté bazaka toujours na mwa dignité mwa bato ebele AVS Media Demo. bakamarade boza bandeko bakokotela bino zizani meme na kati na libota toyebaka te nini esalaka bango kipeleke esemataka na mutu bango ezalaka na maîtrise te to eza boni bakoyebisa biso kasi papa ndenge ezalaka kaka na kokola na ye azalaki na mwa jeune fille AVS Media Demo. jeune fille baboti bana ebele likanisi ezalaki ya libala me esimbi te koto wana bokotuna nga te faute ezalaki ya nani ya tata to ezalaki ya mama wana nayebi te
me papa oyo avandaki na mwasi baboti bana esimbi te AVS Media Demo. papa kaka ndenge ezalaka alobi te naluka vi naya mikili na poto. En tout cas mikili na poto oyo yo ya omata na aéroport anjili tonda nzambe yo ya obeta kaka boye okoma to babengisa yo pambola nzambe kozwaka poto eza pete te. AVS Media Ya Demo. poto ya pasi mpenza okomona onyokwami osaleli yango basacrifice ebele mokomi awa kaka lolenge ndenge tokoma kaka yolela boye. Ndeko na biso ya mobali papa penza ya mokolo bana na epesi bakoli paske bana wana babali AVS Media Demo. ndenge toza koloba mepesi pasi bandeko esengeli toloba makambo oyo kimia yango nalobaki tosola penza na papa Gino Will. Bandeko nyonso bozolanda ngai na papa Gino Will na mboka no kuna na États-Unis naza sur ebimi na ba journaux kuna omona AVS Media Demo. bayebaki na kobenga ngai mpe balobi mwangaza esengeli obeta lisolo oyo mpo loyaka ye tokomi komona pasi na mboka oyo soki te toyebi te tokosuka wapi. Ezalaki kuna na mikili na poto na koluka AVS Media Demo. penza kopesa ngai ikombo ya ville yango bongo bandeko penza bayeba malamu video yango pe ndeko asunga ngai na tia na mur kuna bandeko bakende kotala. Bandeko na ngai ezali mwa pasi mingi ndenge naza koloba. AVS Media Demo. Papa oyo amoni pasi mingi na kobengi na koya na mikili na poto nano ye moko atamboli ndenge tolobaka Afrique oyo ya kote ya sekuna. AVS Media Demo. Ya akoti na nani na Brazao abimi na ba village akoteli kuna abimi na Benin akoteli kuna abimi na mboka ya bato balataka lokola matambala AVS Media Demo. malien abimi kuna akoti boy donc enfin tatu atamboli na ba désert. Bolimbisi bandeko na soko komela mwa moke ndeko atindelanga video yango AVS Media Demo. belo awa ezali penza mwa pasi tellement atindaki yango déjà semaine passée eza mwa pasi totia yango na site matondo mingi tata oyo AVS Media Demo. alali banzala alali na libanda asali misala oyo akokaki kosala te anyokwami akomi peshere akomi motoki zelo na ebale AVS Media asali Demo. nyonso oyo moto akoki kosala mpo kaka bolimbisi mbongo ekoka abengisa akoma na mikili na poto kobengisa kutu nano tokomi te bandeko tata oyo atamboli AVS Media Demo. bamelie bambongo akangami babeti ye basali ndenge kaka kongole azaka soki aza determine amona mikili amona bakin ndenge tozalaki koloba aza determine papa oyo abambi na lipapa abambi na pantalon en tout cas alobi AVS Media Demo. ndenge balobaka mwana mobali penza asouffrir biso toyeba poto ndenge ozomona lelo bato bazolakisa bango na ba France 24 na ba TV5 partout na monde entier na Italie ndenge bato bazali kodinda na ebale ndenge biso toya AVS Media Demo. pe odindi me nzambe kaka na mawa na ye tato atambola tititi akomi na Europa awo ekoki te atamboli ti oyebi moto soki akomi awa aluki lisusu nzela mpo esimbi te abima akende bamboka esimbi te AVS Media Demo. abundani te aye kobima kuna na mokili na Obama. Donc lisolo na tata oyo ezali mwa pasi mpona kosote kaka yo zwa deja ide ndenge na beteli yo ekoki kozala ndenge ni moto amona pasi ya modele nini aye kokoma awa na États-Unis AVS Media Demo. ye aye kozwa mwasi ya malamu bolimbisi bandeko azwi mwasi ya malamu oyo bavandi na ye basololi paske basi nyonso bazalaka na bango malamu me basusu mpe bazalaka balamu te AVS Media Demo. mibali misusu mpe bazalaka malamu mibali misusu mpe bazalaka malamu te mpo na nini nalobi boye ezali facile te epuis ezali kaka te mabe eza na basi to eza na mibali eza mpe baproblème ekoma koyela biso na mokili mosusu mpe eza kaka motema mabe AVS Media Demo. abokola mwana mbanda te aboyi na ye me eloko ezalaki wana ezali ke papa wana ntango aye awa na bapasi na ye nyonso amonaki na bakokemba na ye na basouffrance na ye nzambe aye kosalisa papa oyo aye kozwa mwasi ya AVS Media Demo. ntango azwi mwasi wana ya bien
basololi na madame na ye ya sika lobi omoni ngai ndenge nazali boye na kijenesi na ngai natambolaki mpe nabotaka bana bapapa ebele bazali awa lelo bavi na AVS Media Demo. nini abali mwasi awa na poto bavandi 15 ans bavandi 10 ans azoya kobetele lisolo ya bajeune garçon moko ya ba 27 ans ezalaka te ezala mobali soko oza na mwana ntango okutami na mwasi yebisa ye nga ndenge AVS Media Demo. ntango bobombaka oyo koloba na nsima epai bozokoma na badifficulté mwasi akomeli oganke ya filme libala ekufi bana wana bakoya te ekomi bamonyokoli makambo ebelebele na biso basi masolo wana kutu ezali ebele awa nazwi yango AVS Media ya Demo. parti kaka ya lisolo ya ndeko na biso oyo ya mobali mpenza ndenge amoni pasi mpe bozokoyoka lisolo mpo nakende na bino na mbango te na malembe epai ozali landa ngai ozali na bana oyo bakomi baadolescent bajeune garçon AVS Media Demo. langwa mikili na poto benga bango na ya basi bavanda balanda mama lumière parce que tant tozoloba éducation populaire ezali éducation tolingi to éduquer bana c'est très important bapapa bamama tokomi AVS Media Demo. mboko eza deja na bastress nango mais tozoya kobakisa bastress moko boyo tokomi kaka o esali bo ezongisi bo maladi songolo patati patata mulimo na kolo nzambe basimetiere ya poto ekomi susu etonda mindele te komo AVS Media matondo Demo. mingi na kombo na yesu mpenza totelemeli makambo oyo kasi boyoka lisolo bandeko papa oyo aye kokutama na mwasi ye mpenza azalaki mobali aboti courage avandisi mwasi na ye alobi mwasi na ngai nalingi yo ndenge ozomona ngai awa nabota AVS Media mwana Demo. te me nabota bana na ndeko moko ya mwasi ndeko nao mpe azali na kongo kuna ye atikala nalingi te ke mwasi aya me naza koloba omoni boni mpo na bana wana mwasi mpe motema malamu yoka bravo AVS Media Demo. bazali combien yo kosala yango epai ozali wana okosala yango c'est ça papa yo mpo kosala yango ovandisa mwasi mpenza ozwi na poto obota courage wana oyebisa ye to mituni mutuna AVS Media Demo. alobi naboti bana omoni boni na bana oyo mwasi atuni bongo yo moko papa likanisi ezali nini na bana na yo mpo bazali ya yo lokola bazali ya yo bazali baleki ya bana na ngai bayaya ya bana na ngai baza bandeko ngai nakosala nini AVS Media Demo. yo oza nango yo oyebisa nga komsanga na koyeba makanisi bongo tokosolola yoka mwasi na mayele alingi nano ayoka makanisi ya mobali me basi ebele akozala okika mobali alobi naza na bana eye mabe AVS Media Demo. ezali pase na ye ti navanda nano wana avanda continue lisolo libala ekomi pasi mibali ya malamu baza lisusu ebele te basi ya malamu mpe baza ebele te AVS Media Demo. biso te trouble tozoyeba te badialogue ya solosolo oyo ezalaka televizio eza te cousin aza te noko aza te moto aza te bino mibale tete a tete mwana papa olati bien mwasi alati bien AVS Media Demo. kimia tala mokolo mwasi aza na imera bien okoya koyebisa mpe mwasi obota mokolo mwasi deja aza deja na imera mabe te napanza sekele yango awa amwe napanza yango eza te me opuni AVS Media Demo. kosalaka mpe te ozosala baje ya papa na mama makambo ya bien tosalaka ntango ozosala yango ozolobaka nazaka na mwana boye na boye bakobwaka yo na likolo nini te bongo te kosala yango te lokola moto na se ya kwiti mpo wana babengaka yango eza lokola mpe AVS Media Demo. ozali ap ntango ozali kimobali esala vandisa mwasi mama tolingi tosolola masolo ya vie masolo ya bien olingaka ngai sheri nalingaka yo na ntango ya pasi na ntango ya bisengo ezwi elinga me pase AVS Media Demo. natambolaki boye nakutanaki na boti ezali pase soki yo obotaki te sava bongo soki yo obotaki mobali aboya yo ou bien yo nde parceke basi balingaka mingi bango nde bana soki bango baboti mibali bandima bana AVS Media ezalaka Demo. pasi basi bandima bana ya mibali ezalaka nini toyebi te me tokoba mibali mpe bobombaka te parceke mibali na poto mpe bakomi soki betele soki eloko nini tokoyeba te okomona bomba oka kaka AVS Media Demo. mwana moko azalaka wana ya 30 ya ngai bo nabosanaka azokosa te makila nokowanganaka yango te lobaka verité vandisa mwasi ezala mobali mibali na poto bazonga mibali
papa oyo avandisi mwasi alobi mwasi ya mayele alobi likanisi na yo eza nini tata AVS Media Demo. akangaki te apanike te tatatatata te parceke eza passe alobi te nazoyeba te yo ozali mama yo moi tokoki kosala boni mwasi ya mayele alobi te bon tosala boni bana bazali ya yo fo s'occupe na bana fo liesa bango AVS Media Demo. tata ifo azala clair tata ekoloba te soki moyen ezali tokoki kobengisa bango mpo bazwa éducation na biso encadrement ya bien to omoni boni bamesana mpe na yo na baleki na bango mpo bokabwanye ezala te bana bakola na twa moko éducation na ngai na continue AVS Media Demo. chemin de golgota oyo bana bakotikala kote ya mama na bango éducation mwa lolenge mwa baklase ya bien ya ofelawa omoni kuna ekozala tanto tinda mbongo minerval université koma kaka $300 basilabis et tout ça mpe eza pasi mingi AVS Media ya Demo. malonga ya bien topesi bango mpe avenir ya malamu mama alobi ezali eloko ya malamu parceke bango baza mikolo ntango bakoya ekosunga mpe baleki na bango bazwa vie ya bien bonne chance tala mwasi ya malamu bazali mingi te akende kondima AVS Media Demo. na bango na ba 23 ans ba 24 ans bayela ye na ndako ye moto babali esika mwasi ya malamu mama wana epai azali na États-Unis na Manchester na new papa dina koyelenga so na bimabe AVS Media Demo. Upshare papa dina wi nino ezoloba lokola mwana mokie obongisa micro meka obimisi micro kotisi lisusu ezobima lokola AVS Media Demo. matondo mingi bandeko papa jino akokota koloba kombo wana bien anglais mpo ngai anglais eza mwa lolenge mais na Manchester oyo ya États-Unis eza Manchester te oyo ya Londres Manchester ya États-Unis AVS Media Demo. ville na bango new soki Upshare donc studio sala makasi zwa video wana bwaka yango na Facebook na biso bandeko bakende batala penza po bamona te ezali makambo na masano to boye na boye te bato bafungolaka mitema bazopesa AVS Media Demo. bango na kati na libota na bango eza jete eza makambo ya pasi na motema me soko omoni bandeko bandimi baloba makambo ya boye paske yo moto ozali na bana yo moto obotaki ntango ozalaki jeune garçon AVS Media Demo. mobali abotaka ozwa mpe mayele otire baleson tolobi oboya te me yo ozwa mayele sikoyo ndenge nini yo okokumbela makambo oyo mpe soki ekomeli yo matondo mingi bandeko AVS Media Demo. papa mama andimi alobi likambo ezali te tobanda kobunda sikoyo totala ndenge nini tokobengisa bana yo oye na bacondition oyo vraiment bana wana moye baya na bacondition yo oyelaki eza te donc makambo tokumba nzela oyo ya AVS Media Demo. chemin de Golgota pona bana venza ekozala pasi mingi malamu na préféré bana baya na nzela oyo ezali penza ya tout droit nzela ya malamu tala mwasi ya bien mama oyo andimi AVS Media Demo. akamati bademarshe babandi kosala ye na mobali bana na ye abota te bandeko s'il vous plaît bana ya mobali na ye abotaki na ki jeune garçon mais eza na basi ebele mabale ekufa AVS Media Demo. populaire eza na basujet tellement ebele bandeko ntango mosusu bomoi naponaka mpo na priorité libala ezokufa mpo na vie ya pase ya mobali abotaki yango mwasi ntango ayoki yango aboyi te kosala upasi AVS Media Demo. abotaki abombeli yo mais ekokuma te na niveau boye ya mobali mpo abotaki mwana moko boye te yaya ozomona eza pendant bozali te a tromper yo mais c'était avant toi ça fait très mal parce que baniveau ya babolingo ekesi AVS Media Demo. esalaka pasi mpenza makasi me koboya mobali na yo te mpo na bana to mpo na boye na boye te ndeko na ngai okokende kozwa oyo kuna ta mosusu abomba sekele azobota kutu pendake boza yo na ye problème ezali éduke mobali na yo mobali mpe éduke AVS Media Demo. wana tokoya nango nsima toza na kati ya masolo wana te mais eza kaka basete tozobeta parceke tozodinda na lisolo oyo bandeko nyonso bozolanda biso ya alors mwasi oyo nazobeta ye sete mingi AVS Media Demo. ya basi ya malamu na ngai mpenza na teyami na yo mpe pa ozolanda nga teyama mabe ya mama oyo ezali wapi eza te mwasi azokende kayu na poto mobali azokende kayu na États-Unis boyebi eza masano te okokisa mbongo AVS Media Demo. bana mine ou bien mitano boye ndeko azosunga ngai je crois bana mine
famille akokomelanga soki mine penza soko okomelanga ndeko video esi famille atindi tobwaki yango kuna na AVS Media Demo. tata oyo na mwasi na ye basangisi mbongo basali makasi babengisi bana wana nyonso mbala moko baye bakomi na poto na États-Unis. Sikoyo yoka epai makambo ebandi AVS Media Demo. yo ndeko na ngai ya mwasi na ya mobali tata mama na bana biso soto fungola matoi tozwa mayele na kati ya lisolo oyo ezali pasi mingi na tie video bolanda video wana botala na kobandela kobetela yango basete studio AVS Media Demo. moto akufi na tout ça bona boy ngai naza na tante tema naza deja na kati bandeko makambo ebandi bana oyo baye bakomi ya mibali bazalaki misato ya mwasi moko bosunga ngai ndeko soki na bosani AVS Media Demo. ki deja bapesaki nga penda bolimbisa semaine deja 2 semaines yango bana oyo tango bakomi oyo ya mwasi ya bandi oyo ya mwasi ya yawa azalaki AVS Media Demo. yoka age 13 ans kaka 14 ans ya mwasi aye avandaka te soki awuti kelasi pio makolo azozonga ozobima mwa 19-20 yo awa tozali na poto yo moni na kisasa AVS Media Demo. ti boye na boye okokende na ndako ya bato ata masolo ata kutu moninga yango okomona bango bato bana deja baza ya poto mama na bango pe moya koloba te kende bakotonga okaka soki bakotikala kotonga nga yango bana ya papa oyo penza AVS Media Demo. bakoya kovanda epai ya bato ti boye esengeli kozongaka na ndako mwana ni koyoka conseil wana te mwana vertige ya mwinda ya poto soki abimi na ye bolimbisi bana 5 AVS Media Demo. mama nanga papa nanga tala tolobaka ba verité ata ndeko na biso ya mobali ndenge oza wana mwasi na alobi te ngande naza boye nabota bana 5 chéri nalingi bana na 5 baya ondimango bana 5 oloba te AVS Media Demo. baoyo esi bakoli bazana bavanda me mwana mwasi oyo bana 5 oyo yo oboti te baya kotondelo na ndaku bolingono ya sika mwaye bobeta nano bashite eza te bokima bambango ndenge nalobaka basalela AVS Media Demo. basalela penza ti ozongi epai na nkolo banje bayambi yo na kati na kimia balobi osaleli yango mpo bibili elobi yango l'homme jouir de la femme de ta jeunesse ojuire na ye ntina mokokoli eza te ke ozokobomba AVS Media Demo. tika mobali asalela yango kosala yango lisusu nini ezali ya ye asalela yo mpe salela ya ye kosala bino babien bonuni boye mpenza banje bafungole bino lola bokoti okokende lifelo likolo ya ozobomba yango baoyo baswanyaka yango to kobomba AVS Media Demo. apesa mpe mwa oyo kuna surtout soki ozali mwa monene koleka makangu esengeli ajelaka lekisi mwa mikolo po mai ya malili abeti ezongi mwa ndambo akeye pa yo wana eza ya ye tika ya salasala wana eza kaka mwa sete AVS Media papa na Demo. ngai mpenza jino ebongi te ozoloba kaka tyoala na to osala emission ndenge nini yaya mpenza nga na oyo efo tobeta yango basete bongisa mikro probleme eza nini ko papa jino na ngai ubi okoti na telefone AVS Media Demo. jino akomeka kobongisa so akokota na telefone donc ndenge ezali wana papa oyo bana 5 ya basi mibale ya mibali misato oyo ya mwasi wana ya ntsuka AVS Media Demo. avanda te bakotinda ye kaka wana shop kende boye kendaki mwana akei kobaluka mwa atelemi mwa asali boye akozonga mama alobi na ye me yo boni boye awa batambolaka boye te AVS Media Demo. ata okendaki epai ya bandeko na biso ya mangala awa ezali poto okoki kokende epai ya bato te yo mwana mokie boye banda okendaki osala epai ya bato 5 heures du temps 4 heures du temps ngai natindi yo te awa na poto ezalaka ozokende epai ya mutu ngande AVS Media Demo. nalingi nakende epai ya ba John Majesty King ngai nalobi bon zela papa John boni boza na mwa démarche boza na mwa occupation parce que nalingi natinda Gladys awa aya kuna te problème eza te akoya poko AVS Media Demo. awa na poto etambolaka boye eza te bato bavandi na bango soit bazosala misala na bango mpe bakobima yo ye kaka coin oyemba na moko kende mpo ozokende te 6 heures du temps mwe mpe bango baloba nokende eza te mwana oyo alingi koyoka boye te kaka kobandela AVS Media Demo. bino bana mama oyo aboti bino te
ayambi bino bino boza 5 pona nini te bokolakisa ta éducation nga na lakisa bino to nazalaki na Kinshasa pona nini te bino bokolakisa ta éducation oyo mama na bino atikele koeduke bino AVS Media Demo. te oyo ngai nazali nango na mboka oyo modeli bozotambola boye eza soni mwa kanda ndenge ezaka tata azwi mwa mbata alekisi epa mwana ya mwasi ta bandeko loyakai mwana alobi nini na anglais oyebi bana yango bazalaka AVS Media Demo. vraiment oyo bazalaka na bafrance na babelgique na bana tobotaka bayebi oloba français te na bana tobotaka anglais bayebaka te lingala ya bango eza bien makomo luka tengamisa yango na makasi te botika biloko oyo bino bana bozota Kinshasa. AVS Media Yuka Demo. mwana wana telemi azoloba na anglais accent sikoyo ya makasi wana ya koya poto na kimukulu bana bongo soki apusani otuli oyo na botamaki awa efundaka obotamaki awa te oya koya abandi anglais AVS Media Demo. ya kobeta ngai yoka abandi oyeba lwa koleka baoyo babotami awa tata lobi yo ye poto na pete mwana ngai na bambi patalo ngai na lie zero ya océan AVS Media Demo. bazokufa kuna nateki sigareti nateki mai nateki koni na lobi mbisi na ebale po yo ya na pete olala na mbetu na ndako ya monene maison AVS Media Demo. 13 ans kayo ka 13 ans natikaki yo soki na ka 2 ans soki ka 3 ans yo ka 13 ans oyo ozokoloba il faut ozala soumise awa na éducation mwana alobi awa soumission ya nini ale ndolo akei na mbila AVS Media Demo. akei na mbila alobi papa na biso abetaka agangaka alobi akokoloba bana oyo bautaka Afriki bayaka bayebaka balwa koleka na bana otoboti awa eloko ya liboso bango bayekolaka lwa oleloko ya liboso bayekola AVS Media Demo. te bango soki baye eloko ya liboso bayekolaka soki basali au foin mbila nimero ya mbila na kokosela makambu balongwa na bandako bapanga bakene eloko bango bayebaka mbangu bayekolaka yango wana nana alakisi yo direction ya police ne pa AVS Media Demo. oyebi ayebi makambo akoloba pona a police asala nini a arrêter tata na bango faut faire très attention naza kopekisa baboti na bana na bango te mais nazoloba na bana na biso baboti na émission AVS Media Demo. parce que tozokende bweti wapi mwana bana yango bakoma ayebi ke soki nalobi oyo bakoloba nanga kaka zonga soki nalobi boye ba papa akozala sanctionné te po penza azala AVS Media Demo. boye bana wana bayekola droite bayekoli droit awa na poto evandeli mabe kanisa supu ya matembele oyo ezangi mungwa oza kolia mipuna nini moto akobosana epai ya uti AVS Media Demo. tobosanaka te tobosanaka te okomi na anglais ya nte oyekoli yango awa te okoma je sais pas moi t'as pas quoi AVS Media Demo. batuyo na lingala loba na lingala batuyo na français loba na français bana wana bazosiemisa trop tokoloba na baparent batika bino kuna paske oyo ikomi koleka mwana oyo ake na la polisi abombardele tata na ye makambo bandeko AVS Media Demo. nzela aye kozwa mwasi oyo aza motema malamu bandeko mwasi nini akondima bana 5 boya koenvahir ye ndako nanu kuta ajuiri nanu mobali nete na bana na ye moko alambelaka bino bana 5 AVS Media Demo. atia na machine azonga bwasala bokibakudi ya monene na poto bana 5 yesu kwa obota combien so bino si boye 5 ya kobota yesu 5 po bokoma 10 na poto moyen eza te donc na ye akwa kolimite mabota na ye mpo na bino bozalaka gentil AVS Media mwana Demo. oyo akei na la police a bombardé la police est débarquée ekanga tata oyo ekene prison esengo nini eza wana epuis mwana wana etali ye te mpo na ye bon kende sikoyo wana tata asala ni amikitisa liboso na ye AVS wana Media 12 ans na 13 Demo. ans. Sikoyo ntango bakokende kotika bino na Congo balobi toke vacances batiki yo kuna basundoli yo ale okei kosala video na bachaine bokenda kosala kuna ngai na nani boye na boye naza kosenga AVS Media Demo. kotize bozongi mbalo bato bando kotize te parce que biloko bozosala eza yango te
bozoya kopanza mabala, bozoya kosala bazizani, ekobo, kinchor, AVS Media Demo. yango te oye malembe, kobosana te. Tokobi bandeko, passe. Papa akei prison presque 1 mois. Bati ekuna na boloko pona mwana yango AVS Media Demo. etali ete. Bon, soki azui tata atini na boloko, bon mama kutu. Mama sikoyo, mama oyo moboko likutu akosala ni akoloba ni. Mais papa aza toujours na AVS Media Demo. ya bana na ye bonga. Quand même na bana yango nyonso na ya mobali mususu mibali bazaki mibale basi misato. Ndenge ezalaka pa ipasi ezali mwa moto ya malamu azangaka te na bana yango nyonso AVS Media Demo. so ya mobali nde ye moto azali koloba na baleki ni bokanga munoko bosala na respect bosala boye mwana yango pe olia vanda alobi te papa omoni ndenge ezali boye lokola nazo kolingana kende mwa molai na mboka oyo AVS Media Demo. penza ya 45 jours 45 jours balobi kende nano kuna na boloko ata bino moko papa wana ke prison ya 45 jours parce que mwana na ye boyebi te soki akeka papa asalaki AVS Media Demo. penza tinda penza ke non papa beko kraka kende pe etali ete pilon bakei na papa 45 jours na boloko papa oyo soki akanisi bapantalon ya madofolo yo solata lipapa ya bana mikie AVS Media Demo. na moto ya nani ya désert osi olati parce que ozoboya même kosomba lipapa po ta sapatu mbongo voyage kokita okokisa mbongo pesa gang papa wana amona ba calvaire wana nyonso alia biloko AVS Media Demo. tomonaka na bafilme basangisi mafuta mbila soki na eloko nini alie kaka na bagari na tout alie bongo kosala nini alia biloko ya akanaki te na vie mpona kaka bana pe un jour baya me bana bakotisi tata prison 45 jours AVS Media Demo. ya basi meme ndenge moko bapire donc papa ye mabe me eloko ya malamu ezalaki mwasi na ye toujours baza bomoko mwasi na ye atiki ete za te nalembi bana babima bakele te mwasi AVS Media ye na Demo. mobali na ye bomoko mwasi oyo nayebi te nzambe apambola ye kaka na mobali na ye papa tosala makasi to edike kaka bana oyo ya mobali ya liboso azalaki na ba 24 boye je crois alobi te papa AVS Media Demo. zui mwa kopini moko te papa alobaki yo tozoyoka yo masolo bazokomonaka yo okei bozongi boye na bana ya mboka oyo mayelo poso na biso kaka donc ndenge tolobaka ba noir américaine bazokomona yo makambo ya kelasi AVS Media Demo. opusana kelasi okende yo soko bandi kotengama boye baleki yo tala kutu ndenge bazali yo mokende mwa yo moto yokaka mwa ntango mosusu englise yokendaka mwana alobi te papa omoni lokola anglais lokola ngai napusani mwa mingi omoni fo nasala AVS Media Demo. mpona awa makambo nyonso fo langue papa alobi okoyeba kaka anglais télévision anglais na bus anglais partout okokende eza kaka anglais donc biso kutu bamikolo oyo mitu edoka toyebi mwa anglais mais yo age ezali okoyeba AVS Media Demo. nazwi mwa kopine ya mwa noir américaine tout le temps anglais nakoyeba anglais mbango mais papa penza na bandeko mosusu kaka ndenge ezalaka communauté bazalaki penza d'accord te bazoba te vanda kaka nano AVS Media Demo. vanda kote wana tobeta mwa sete mingi paske eza mwa pasi mingi eloko tozoyeba yango te bana na biso tozobengisa soki bawuti afriki bayawa bakomi lokola bato batubi bango AVS Media Demo. okomona akei alingi antillaise alingi mosusu batiaki ye bambeli awa mboka na kotanga te po mama na ye abangi eyuma boyebi bato wana mama na ye alobi mama AVS Media Demo. kaka na betelo kaka lisolo na privé soko kobeta yango moko mosusu lekisa yango kaka likolo po na banga quand même parce que moko mosusu nga na mwana akenda alobaki ezaki na baneno na nef AVS Media Demo. mwana uti afrika aye misu pakala bana boyoka baboti boyoka yango ntango mosusu ba radio lokolo ekomi osalama boye eza bien bana boyokaka makambo ezoleka poto eza monene eleki na AVS Media Demo.
soki pe tobetisi ete tata mosusu bino bato boza koto na Europe bokoyeba te mona pe bato baza na États-Unis ba eleki nango bavandi nango kaka ndenge wana nzoka eza makambo ezoyoka na kati na communauté déjà bato baza na bana na Afrique faut bayeba déjà à partir ya Afrique comment il faut éduquer ces enfants. AVS Media Demo. Et puis soki bazoya ndenge nini esengeli pe kokumbelaka bango parce que oye kaka boye ezozala mwa lolenge mwana ya mama oyo bien ke nazosonga lisola Manchester aye misupakala pakala akamati ya oyo atiki ya ba AVS Media Demo. ba oyo ba oyo ndenge nalobi ba oyo bayembaka balokola ba slow oyo soki banani ba ntiye atiki kaka bon mama wana yaka kokuta mwana neli bumba fungula bafungula eli AVS Media Demo. akende kolinga bana ya bato balinga bana na bango te bafungola eli bumu na se immeuble baye kotika ye mwana akenda mwana obe moko abota akenda mama alobi bana mama lumière obengisi mwana omoni pasi na AVS Media Demo. lingo yokela yo te elamba ya marque mabe boîte mabe concert na ba concert lokole katana eza malamu concert ate ezali wapi aye kokuta na mukanda ebi pasi ya mukanda te ata na Belgique ata na Londres akoti na tram AVS Media Demo. Treo ya vitesse yoyo akei mama suka mwana libumu ekenda bafungola ye libumu penza bapanza ye libumu ekenda mwana kufa na tikala kaka bolokola mutabota kate koko te eloko te AVS Media Demo. donc bana esengeli bayoka yango baboti ifo koluka sikoyo stratégie eza nini pona bana oyo batika kokwea na kati ya bambeba abo eza pasi mingi mwana na biso ya mobile alobi ye fo ayeba anglais AVS Media Demo. meme na kini kuna avant mwana no aya soka azoya na awa akokokende koyokola anglais lelo na kini bakoma koyekola nyonso ezala allemand ezala kiflama ezala nini soki mwana no ozobengisa akende AVS Media Demo. sepaki aya wa ndenge bakoma réseau na bango ekoma kaka te ifo na linga bana ya mwana ya bakoto oyo pona na yekola langue akamati alingi mwana oyo ya bakoto oyo ya ba noir américaine bavandi na mwana wana oye okuti AVS Media Demo. nzungu okuti sani okuti mbeto okuti bien mbangu na kozemisa zemio wo oye nano ovandi malamu te nano okitisi makanisi te nano osepeli te na absence ya papa na bino AVS Media Demo. nano kuta oyebi vili malamu te yo mbala moko na mwasi na kosente atie mwana mwasi wana zemi libala wawa bakei boye bazongi boye papa aza kaka koloba AVS Media Demo. motema eza mwana likambo nini zemi ese ekoti malamu me kende nano nzela oyo ya losambo kende kelasi kanisa ndenge nini okostabilize vie bana ya bendien baza koyawa bazozala baengage AVS Media Demo. ayeki kaka lobi bana meme ya batirke bakoma bayawa ake akoti nini ayekola ye wana kuna ingénieur ye kuna oyo azosala boye bino eloko te bolingi kotanga te mama lumière aza bozobundana na AVS Media Demo. mama lumière nga na ingénieur boye nasala eloko te kaka nsima matakuwa basi ozoluka nini bana mike boye ale ye wana kaka na mwasi na ye ekomi kutu efaki asala feti moko boye AVS Media Demo. ezalaka bango kuna na États-Unis ndenge ezalaka avant mwasi abota basali feti bato bakoya kotika bapamperse banini po biso ndenge ezalaka nde soki oboti bango ezalaka avant AVS Media Demo. kilo bakado donc voilà mwana ya mobali alobi ya koyekola anglais epa ya noir américaine wana matondo mingi AVS Media Demo. oza deja na kati ozoyoka na bien matondo mingi donc mwana oyo ya biso ya mobali AVS Media Demo. ye akoyekolaka anglais na nsima mwana oyo ya mwasi alingi ye mingi etu yo linga moto mingi kolinga bino bobenga kolinga ezani kolinga eza émotion te balingaka mutu oyo balobi libala to ozokende boye oyebi mutu AVS Media Demo. nanu kutu omoni basi nyonso te nanu kutu osali ata projet na yo te mbana moko komi na makambo ya kobala
donc bana na biso bazokanisa tate ke na wuti kuna na seremba ato wuti wapi na tika AVS Media Demo. natala venir ba papa biso tokomi déjà na ba 60 ans ba 65 ba 55 ba 45 to tika ina combien des années akobeta bakayo ya makasi bino babengisi bino boye jeunesse ozana opportunité ya kokota kelasi ya kozala déterminé AVS Media Demo. pour bien ozala ta mutu engagé na société malamu ozwa mbongo ya bien bana na biso balingi yango te soki baye kaka soki bakoti mabala epai ya basi oyo deja ya biso bacongolaise ya mikolo oyo balataka alati soutien alataka AVS Media Demo. ekangi etomboli mabili efini atie tioko soit akei wana soit akoyi epai ya bana oyo ya bana ya mboka oyo donc moyen eza te papa apekisi mama apekisi mama oyo aboti bana oyo te nazobandela AVS Media Demo. mibale bana ya basi misato bana 5 ya mobali mwasi oyo ya ndimi alobi baya bana 5 bo soki azalaki na projet kobota 5 akobota su te mpo bana bakokoma 10 keli motema bana oyo baye olie bapesa couple oyo AVS Media Demo. bana na bango te kimia bana oyo bayeli bango suka na tapale papa 45 jours na boloko mama atikali na bango oyo ya mwasi kutu mutu aloba te ya basi no misusu ya mibali mutu aloba te mutu aza kotemporize oyo ya mwana na biso ya liboso AVS Media Demo. noire américaine tango azwi noire américaine wana atie zemi mwana yango ye noire américaine dimanche moko wana aye epai ya ye mwana na biso tango aye AVS Media Demo. tango mwana yango ya mwasi oyo basentaki ya noire américaine aye bakamaradi ya mwana na biso mpe ya liboso oyo ya mobali mpe ayiba ye ya mibali baye balobi o te ndenge nini toye kozwa o tokende église tokende kosamba AVS Media Demo. alobi bango balingi nini balobi na bio te baye kozwanga tokende na church alobi makambo church eza te biso tozokende na biso na mai tokende kosala bolingo bango bakamaradi ne balobi te tokende church na nsima ya church bokende ko na plage AVS Media Demo. ye mwana na biso ya mobali alobi ayebisi mwasi na yango soki kopini soki mwasi ye alobi bon ndenge ezali wana ngai nayebi na ngai mpe mai te parceke biso tobotama na kini toyebaka konage te mpo bapisine ezalaki bana ya AVS Media Demo. kende kuna na bapisine bon biso mpe bakalamu ezalaki bamama bazalaki kopekisa tokokende bakalamu donc ngai mpe nakonage bongo mai oyo yaka ya poto oyo tokendaka ya minene oyo ngai nayebi na ngai mpe konage te nakokende kuna navandi kaka boye esalaka mwa soni bato nyonso AVS Media Demo. mwasi alobi te tokende kaka ngai nalingi nage ngai nalingi boye bana ayo nde bazalaka ngai naza na zemi otika nga boye ngai naza na besoin na yo soutien na yo bolingo mwana alingi ayoka yo asala boye bandeko ne bana ya mboka balobi AVS Media Demo. bana oyo bazaka trop exigent soki akpo esi likambo kaka boye na bo tokende kosambela apres bokei na mai mwasi ana alobi ngai moto nalobi boyebi kaka ngai moto nalobi boye na boye mama na bango alobi papa AVS Media Demo. yo esengeli otelemaki mobali olobi tokei kosambela bongo tokokende na mai ye mwana alobi mama bana ya mboka oyo bango bazaka makambo wana te ke otelemela ye boye na boye ifo yo se soumettre mama alobi toyebisaki yo mwana vanda kitisa AVS Media Demo. kelasi luka nani ata soki kelasi omoni eza mwa lolenge anglais ango ozoyeba te kota nanu kelasi ya langue sisi kelasi ya langue okei kosala oyekola métier awa ezali boye bapesaka bato bachance nyonso AVS Media Demo. lokola moto ali eloko ekangami ye na kingo mwana ote mama na tosaka mama alobi kende église bakama kende mwana alobi ote talaka mwasi abandi kopelapela abi bon tokende bango wana bakei na mai kosukola baninga mpe bakei na église AVS Media Demo. ngwangwangwangwangwa ebeti mwa mingi motema mpe epasuki alobi te nayamba ayambi boye toza na mai awa mutu asali mwa likama na mai awa asali mai ayebi konage te esali mwa ndenge ok AVS Media Demo. bayebisi mama bakendaki na mai kuna ayebi konage te asali mwa pasi ok babenga mwasi nani ayamba telefone azoyamba fone te bamona kaka polisi ebengi kuna epai na bango ndenge ezali boye mwana na bino akotaki na mai azomonana te AVS Media Demo. azalaki koloba ayebi konage te akoti na mai ndenge nini panike ekoti ndenge ezali bongo akotaki na mai akoti na mai batuna mwasi botuna nini aza na zemi na ye ayebi te tozali kaka wana akoti na mai explication esili kaka wana mbila ke ya AVS Media Demo.
ye mwana ngo ya noir américaine aye kutu te epai ya ndenge biso ezalaka bongo koya na famille ya mobali ozoloba ezalaki bo explication eza te famille ekomi kokende nde kotuna mbila ezalaki ndenge nini ye alobi bazalaki AVS Media Demo. kotina mai mpe libela tata oyo alobi bana nyonso na boti mutu pasi ntango tozoba mutu pasi ya mutu pasi mpo eza émission tozokende nango mwa likolo likolo mutu pasi ya mutu pasi bana likolo likolo AVS Media Demo. mutu ekita mwa papa temporize bungu sikoyo akoti na mai bandeko mosusu babi te omoni misusu ndenge ezaka ntango mosusu kobima kuna basekuriri ye lokola na plage bato bazaka ebele mbila alobi bon ndenge explication ya mwasi apesi AVS Media Demo. akendaki na mwa bopitale moko amelaki mai bayaki kozwa ye batuna boye eloko te bayi kovanda mbila ye kobenga bango corps emonani mama na papa balobi corps to mutu amonani botika boye ote corps emonana ndenge AVS Media Demo. telefone akangi parce que c'est trop de coups de fil en anglais sikoyo papa Jiro mutayebi kolobango trop de coups de fil trop d'appels moi j'ai pas des explications à vous donner je vous ai déjà dit qu'il à kotaki na mai c'est tout AVS Media Demo. téléphone ekangami je suis enceinte laissez-moi tranquille boyende mbila lobi corps emonani batata bapakati mbango bato na mboka babukani bakei boye corps na sapato na jean AVS Media Demo. na chemise ya likolo bandeko yo so moni mutu akei na plage na mwasi na ye balobi bakei kosokola na mai kosakana na mai bongo moto akotaki na mai bon soki alingaki akende quand même ata yebi AVS Media Demo. basonge ya mai wana akokende na mukaba na sapato na makolo na jean na chemise na sengle ndenge moto amfilaki akokota nango pe bongo na mai mwana mobali otokoloba akufi AVS Media Demo. akufa video ezali wana na mio na biso ya Facebook okende otala akufi akei kaka boye me eza kokamwisa bato me mama soki tantine soki bokilo soki nini ndenge nini AVS Media Demo. ezalaki nini ozalaki yo ozalaki wapi yo ozalaki mpe na konage ye ayaki mpe konage alandi yo bozalaki kosala jeu de main ezalaki ndenge nini me ye na mayo de bain te na pantalon na ketchi na chemise ndenge nini AVS Media Demo. kaka akufi corps yango wana ebimi bandeko mwana mobali oyo akufi ndenge nini akufi ndenge nini point d'interrogation moto ayebi sekele nzambe na ye mwana mwasi AVS Media Demo. apesa explication ya malonga te motema na ye akangi na kade na kwebe ezali nini etikali bino bato bokoki koimagine ezalaki boye ntango mosusu boye me tala pasi ya komona yambo nazina nano mwa ebele topesa papa AVS Media Demo. tozondima ete skype na ye ekotrahir ye te papa Gino Will oyoki lisolo oyo banda na bandaki na yango natie nano virgule na point oyo yambo nazinda sikoyo tokomi na etape ya mwana mobali oyo akufi ntango mosusu nzambe asalisi tokotia mwa extrait AVS Media Demo. ndenge bato mosusu na baradio mosusu bazaka bakamati masolo bafunde bofundaka masolo te eza makambo ya vie ya bato bazomona pasi tolobaka baverité tosauve communauté bemission biso tosalaka l'éducation populaire po tosauve AVS Media Demo. ça fait très mal okende kobungisa monene ya mutu ya 23 ans azokende na 24 ans matondo mingi papa Gino Will yo kutu ozalaka pe kuna ntango mosusu oyebi yango mwa mingi mpo ngai tala babeteli lisolo na baémotion ebele bato bakobeta lisolo bakolela AVS Media Demo. papa Gino Will napesi yo maloba papa Gino matondo mingi papa Gino penza ozoyokana te oh là là AVS Media Demo. eza pasi mingi ezolobaka ndeko na kiyoyoyo donc fo bongisa nde micro soit obengi na telefone en tout cas ozoloba lokola mwana mokie lokola robot AVS Media Demo. ata kutu ozoloba nana oyoka te nazoyoka te ezoloba lokola mwana ya mokie kwekekeke donc obundana ta na telefone okota matondo mingi AVS Media Demo. telefone soki na 61 soki aza na posa kwa intervenir napesi ye maloba soki aza na posa kwa alingi ayoka comme ça na continue na lisolo na biso
Ndé quoi téléphone mi ko suki na 60. AVS Media Demo. Matondo mingi en tout cas na continuer li solo na biso, je crois que ndeko azape ko bunda na po azako tuna na zoko yoka ba casquette. Matondo mingi papa Gino Will vraiment AVS Media Demo. Ezo salo soit okati omekili suko benga lelo penza computer no esali omosala matondo mekana ko kata omekili suko benga Skype no ezo balokola ya sinzili. Donc mwana mobali oyo akufi ndenge wana na bilamba na ye na nzoto AVS Media Demo. Réalité wana ezali équation à plusieurs degrés tokoyeba yango ndenge nini mwana mobali oyo akufi ndenge nini moto akei plage kokende kosokola na mai bongo akokufa liwa ya mai na AVS Media Demo. na makolo na pantalon na ye na ceinture na singlet na kati epai penza eza kokamwisa mingi yango wana. En tout cas studio soki okobwaka mwa video wana ekozala bien. AVS Media Demo. toyoka mwa extrême oke toza na kati ya Manchester ya Angleterre te, mais Manchester ya United States of America. Oyo mama Olga Bozene ye pazali AVS Media Demo. ebite mama Olga Bozene ko koloba ndenge nini mpona héritier bosala ndenge atiki biso bokoloba ndenge. En tout cas eza vraiment pasi nde prof alobaki héritier bosa ayaki pa na ngai le 16 mai. AVS Media Demo. Mama Olga invitation na ye nango mpona baby shower ya girlfriend na ngai ya copine na ngai tosololaki tozwi ba compromis le 17 biso tozalaki na AVS Media Demo. fikini foire mo bafungolaki wana mpona bana tobandaki kosakana babengi nga bayebisi nga orite adindi na mai moto apesaki ngai maloba wana en tout cas azaki kolela na comprendre AVS Media Demo. na nga tobandi kota na mutuka tobandi kokende tokomi na nzela prof boss abengi nga lobi toza na problème awa héritier dindi na mai me bayebisi biso azopema mwa moke bon nayebisi mobali na nga lokola opema mwa moke AVS Media Demo. tobandi kokende ate bongo te tobandi kokende ya mbangu toriske kozwa ata basida na mutuka topema na moke bongo tokoyeba after ndeni tokosala après baye kobenga nga AVS Media Demo. tango ya héritier akufi. En tout cas vraiment tozwaki vraiment choc makasi, tozwaki vraiment très abattu et ça qui biso vraiment passe makasi jusque là nanu tozo réaliser en côté AVS Media Demo. mwana moko parmi abana prof nyonso azaki le seul wazaki mwana malamu et puis abande mingi ko se confier na ngai abande ko ebisanga mama Olga nga na kosomba ndako na kini mama Olga na kini ba teka ndako ba kabola AVS Media Demo. ndako kuna na bibwa nga na kosomba ndako na kini chaque jour abande biso sikoto ba ebisinga ngo siko ezosala nga en tout cas jusque là tozosenga ka tozala na ba courage mingi parce que eza pasi mingi eza pasi AVS Media Demo. na ba espoir mingi azaki pe na ba projet belé pona ye moko na pona famille na ye mobimba donc elo mana osenga kaka to supporter prof parce que choc en eza makasi mingi. Merci mingi héritier Bozene. AVS Media Demo. Olga Bozene. En tout cas merci mingi. Hello, how are you? What's your name? Oh, Patient. Patient, how do you know héritier? How do you know héritier? Well, I know AVS Media Demo. brother of my boyfriend. Yeah, sometimes he's a nice person. He's a nice person because I'm his neighbor. So sometimes I go to the house. He lives in Manchester with his girlfriend. Sometimes when AVS Media Demo. Bango wana nzoto ya héritier yango wana héritier na awa na église catholique nzoto ya héritier yango wana ela evandi wana baza kolela butumba baza kolela pasi mingi na kati AVS Media Demo. mingi pasi mingi na famille Bozene pasi mingi mambala bango wana bande ko soto bango bazali kolela héritier na kati ya église catholique ya Saint Raphaël. Oh, we are very very sorry for family Bozene. They are just lost their own. AVS Media Demo. He just passed away. He drowned in the water. It's very, very sad.
It's very sad. We are very sad. Very sad. C'est vraiment regrettable pour la famille Bossa qui vient de perdre leurs enfants. Les enfants, le fils aîné de Bossa. AVS Media Demo. Merci pour l'Andawana. Nous avons toujours pour ça le reportage de héritier. Mawamingi. AVS Media Demo. Il y a fongole bango pour 4 heures balelande ko na bango afin que ba ok na église mais balelanda pendant 4 heures pour mboka mundu balela ka ndengo wana boleli après 4 heures esili nango bon makamso ko ça les alités AVS Media Demo. ndako lobinde bako kundaye mais yango za kolela élite awa ba masa pe bazali koya bandeko bazali koya ebele awa basi ba fongole la porte baza kolela héritier Bossa accueilli atiki biso awa. AVS Media Demo. Matondo mingi bandeko pasi na motema somo penza mingi penza ozomona mwana mobali alali lokola moto akufite. AVS Media Demo. Kitoko na costume na ye balatisi ye en tout cas. Et puis na États-Unis batiki penza lokola ndenge za kana Afrique boye bandeko bazokende ko simba ye penza na nzoto bazoningisa mosusu azosa lokola azotelemisa ye na moto na echa telema. AVS Media Demo. Mais ozomona te ndenge ezalaka moto avimba soki ndenge nini ezali penza bizarre moto adindi na mai ndenge nini. Ezali somo tina lelo explication ya malunga ezate tango mosusu ba suite ezwami na bana AVS Media Demo. Oui azali me bokolimbisa ngai penza tango likambo na nde esalamaki epai babengaki nga na lombango mama lumière sala émission mais ekutaki biso déjà na kati émission ya makambo ya dialogue pe kosala semaine oyo elandaki chef apesi ngai mosala il faut na AVS Media Demo. kosala yango il fallait kaka tosala yango penza po na respect et puis po na ko sauver communauté parce que trop c'est trop bato baza kokende boyebi na France pe mwana mobali akufa kaka boye mwasi bazoto l'explication ezate AVS Media Demo. bana bazokufa kaka boye soki botuni basi explication ezate donc ezali pasi mingi bana yango ya poto mitema makasi mutu akufi explication ezate epe na matanga balobi amona kite na boye pai bakundaki ayaki te. AVS Media Demo. Nango toye na lombango Papa Gino Will tango mosusu penza miko na ebonge. Papa Gino Will malobe pa na yo. Oyo kane sikoyo papa. AVS Media Demo. Oyo veille patriotique epai wapi tokabolaka kaka makambo ya politiki te tokabolaka pe makambo oyo ezali koleka na kati ya bacommunauté esengo na ngai ezali ya koya lisusu na radio oyo epai na yo po tokabola likambo ya mawa ezali koleka na kati. AVS Media Demo. totraite yango en deux parties koyeba bana na biso oyo tobengisaka kolongwa na mikili ya Congo baya na mikili ya poto kolanda biso na kati ya mabala par rapport ya ba age na bango. Est-ce que sengelaka mingi kovanda na bango esika moko? AVS Media Demo. Bana basi bakoli osali vi na omususu komi na libala na omususu kobengisa bana ezali mabete me kolekaka mingi malamu tango basi bazali bana bakoli kozwela bango esika na bango ndako na bango quel que soit nombre na bango bamivandela AVS Media Demo. batela libala na yo parce que ba conception na biso na kati ya poto na ba conception tokolaka nango na kati ya Afrique mwana kokisi 40 ans 50 ans même azalaka kaka epai ya bapara bolimbisi avandaka kaka na lupango. AVS Media Demo. na bamode ya de vie ezali ekesana mingi et surtout en grande partie na bana oyo bayaka kokuta papa na bango abala mwasi mosusu to mama na bango abala mobali mosusu ndeko moko azali na kati na biso akanga micro na ye. AVS Media Demo. ezalaka na esengo mingi ezalaka malamu mingi soki moto azali kosangaje c'est-à-dire que soki azali mama akoka kobengisa bana na ye toboyi te mais soki bana basi baleki age moko AVS Media Demo. à partir ya 12 ans soko mati soki bazali ebele bakoki kozala na ndako na bango epai wapi papa to mama akendaka kotekere bango kotekere elingi koloba kozwa kosala kosokipe na AVS Media Demo. akoya kotia bango na kati ya libota parce que na baanalyse na nga bandeko semaine oyo tozali koloba na wuti exactement na kati ya ville ya Manchester bomonaki video tosalaki mpona Mike Kalambai donc nazalaki na ville ya Manchester
na émission balianga AVS Media Demo. ndaki kotala bafamille ezali kuna mais nazoki mpe chance ya kosolola na bato mwa mike mike lokola bajeune image mpe na mama Marie Jeanne azali moko ya bakambi ya communauté congolaise kuna na AVS Media Demo. tokabolaki mpe mwa mingi mpona ntina ya ndeko na biso auti kotika biso oyo azali mwana ya papa wana me nakozonga na ebandeli ya histoire mama nakosala kaka baanalyse nakokoka kokota na lisolo na modindo na yango te papa wana sobetaki AVS Media Demo. passé na baturbilation ebele ndenge kaka toyaka na poto bato mosusu pepele yezu atie maboko entre guillemets akota avion pepele aye mokanda ese evanda nazali toza kozwa baretour na kati ya studio nayebi te AVS Media Demo. Kwa za na telefone donc ukosufrir ka bongo soki ayebi kokanga micro te nakanisi ifu bobimisa ye parce que ça sert à rien baretour ezozonga makasi ezobebisa nde fiche na bino nde kwa telefone soko ofandi mwa kimi ekozala malamu. AVS Media Demo. alors nangi naloba ke ndeko wana ayaki na kati ya bamboka oyo ndenge ezalaka na mwasi na ye oyo batikalaka na ye na Afrique libala AVS Media Demo. ayaki akotaki na kati ya libala na mwasi mosusu epai wapi basali bademarche babete bakayu mpe ndenge kaka koexplikaki ntina kokota na badetail ete nde aye kobengisa bana wana baye awa lokola bana oyo bawutaka bayaka na mentalité AVS Media Demo. mais na baanalyse na ngai naye kotrouve que bana mingi oyo ya basi ya famille wana bazalaki mingi attaché na mama na bango parce que bakoli mingi na papa na bango te pendant une certaine période ndenge tozalaka kaka affection mingi totiaka yango epai ya AVS Media Demo. ya bapapa surtout soki bokolaki to papa na bino akolisi bino te bozalaki na ye esika moko te le temps qui a passé entre eux bana bazalaki na amour ya papa na bango ebele c'est comme si ça ce sont des analyses personnelles c'est comme si tango baye AVS Media Demo. bana bazalaki toujours na posa ya affection ya mama na bango pe bazalaki mingi kosepela soki baparent na bango bakoki kozonga pe papa na bango abengisa mama na bango ignorant que papa na bango asa banda vie ya sika pe mwasi oyo azali na ye nde asalisi ye makasi AVS Media Demo. bana na biso oyo totikaka na Congo tokanisaka bazalaka bana mike nzoka bana basi batoboka na bango nzoto ekoma nango Boulouma Nzengele depuis âge ya 13 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans bande ko bolimbisi AVS Media Demo. baka awa ipai na mama mwangaza toliaka minoko te bana bazalaki basi baleka stade oyo biso na yo toleka donc basi bayeba na bango mibali koya kokoma bakomaki na kati ya mboka oyo susi na bango ezalaki ya koyeba AVS Media Demo. bakende baklasse bakoka kofocus na kati ya baklasse mpo bayeba anglais na basi na mibali susi na bango ezalaki mingi ya kozwa balongane c'est-à-dire kozwa bapetite copine na bapetit copain de manière que bakoka koyekola anglais mbango selon conception ya bana AVS Media Demo. oyo abengiselaka papa na ye mbila na kozala na maîtrise ya kotanga bakombo na bango te parce que mingi na bango bazali kolanda émission ezali kolanda awa na États-Unis surtout na ville ya Manchester AVS Media Demo. ya Manchester ezali kolanda makasi bato mingi babengi déjà bazali kolanda émission en direct donc tolingi toloba que mwana mwasi wana azalaka déjà na bizaleli ya mabe e bizaleli wana bango nyonso na yaya na ye ya mibale ya mwasi AVS Media Demo. abengelaki papa mbila pe na basusu kolongola oyo akufaki mingi bazalaki na esengo na mama oyo azali mama moboko na bango te babengi na anglais step mother bazalaki na esengo na ye mingi te parce que bazalaki toujours na souci ya mama na bango AVS Media Demo. papa na bango na mama na bango bazonga na to ezalaki nini c'est ainsi que mwana mwasi wana na jour oyo likambo esalamaki avant de konaye ya mobali akoka kozongisa molimo epai ya nzambe oyo toyebi te soki ezalaki AVS Media Demo. nato eleki ndenge nini l'état azali na kati na yango mpe communauté ezali kosala mosala makasi na po vérité eyebana po likambo wana biso nyonso na États-Unis tosanganaki tozali kobeta bacoup de fil ekosuka na nzela te ata AVS Media Demo. c'est que mwana wana akomaki mwa moke tête dure babandaki kopesa papa na bango oyo babengaka epai na biso na bapende de fil à retordre donc ezalaki mwa pasi papa azali komona pasi mingi koganga koloba bana bazali koyoka te AVS Media Demo. na kanti ezalaka
mokolo papa mwana wana lamukaki na tongo neige ekweyaki baneige ezalaki ebele mpe azalaki na koprécipité kokende na classe un peu plus tôt na papa na ye azalaki na kokamwa ke neige ekwei libanda neige AVS Media Demo. 6 heures me ye alamuki 6 heures alingi akende papa na ye azalaki na esengo te alandi mwana na ere ya bus mpo azongisa ye na kati ya ndako bandeko bayebi lisolo malamu soki eza kobetama ndenge ezalaki te parce que tozwi yango mpe na matoi na monoko ya bato AVS Media Demo. copie conforme te donc ndeko mwana mwasi wana oyo ya la plus jeune na kanisi azali elle avait 14 ans je sais pas eloko moko ya ndenge wana AVS Media Demo. de papa na ye akei kolanda ye azongisa ye na ndako et l'enfant a commencé à faire la gueule ndenge kaka mama mwangazi azalaki koloba atomboli monoko na I'm so woman you cannot tell me like that I'm not gonna go back home I have to go AVS Media Demo. you're gonna talk to me like a little baby I'm not a little baby no more so alambi anglais yango koleka kutu biso batoto ya awa liboso papa akomaki na mwa kanda papa azalaki na mwa boyebi ba AVS Media Demo. kopal na yango c'est-à-dire qu'ils ya jouer nde mamoli mwana na mwa makolo po azongisa ye na ndako kimia mpe ekotaki nango eleki nango mais la veille ya mokolo wana oyo ezalaka en 7 heures du matin AVS Media Demo. mwana wana na batetu na ye azalaka nango lokola si azwa mwa bamilonga mwa bacopain abimaka azongaka lere alingi ntango mosusu kutu azongaka te yaya na ye ya mobali mpe asalaki ye mwa correction donc azalaki na mwa bose ndenge babengaka AVS Media Demo. tâche moko ya mwa ebotu azwaki epai ya yaya na ye le lendemain nango le lundi akendaki na ekole ntango akei na ekole ndeko na ye ya mwasi oyo azali yaya na ye ya mwasi azali mpe na kati ya video wana bazali kolela makasi boye AVS Media Demo. oyo ya 14 ans na école po akende kotala ye ntango akomi na école nde batuni ye oye kotala ye mpo na nini abino na ye kotala ye parce que papa na nga abetaki ye lobi nalingi nayeba soki azali malamu alors na baprincipe ya baekole ya AVS Media Demo. batoleraka makambo mingi te ndenge kaka mboko ezali ebebiselaka biso mpe bana na éducation école ebengi mwana epose baquestion mwana na yaya na ye babomi papa koboma amaltraitaka biso ye na mwasi AVS Media Demo. biso malamu te babetaka biso basalaka biso boye batie mwa supu mwa matungulu mwa seleri babakisi mwa mungwa école elekaki na ndako te ebenga mbala moko mbila nde ndenge mbila akenda kozwa papa wana AVS Media Demo. les enfants n'ont pas arrêté là balanda ti na court oyo babengaka na cour ntango papa azali koapparaître na cour bakei kotémoigner contre papa na bango ke azali agressif abetaka bango atraitaka bango bien te et c'est AVS Media Demo. emataki mingi parce que awa kosimba kobeta mpe kozokisa ata mwana oyo boti ezali ke makasi papa wana akotaki boloko na minute tozali koloba aperdre mosala azali mpe koperdre ndako oyo bavandaka bango AVS Media Demo. ndako wana ezali une partie ya bandako l'État asalisaka biso mpona kofaciliter une femme grande famille par rapport ya barevenu donc na minute oyo papa wana azali na mosala te mosala na ye ekufi na mboka oyo soki osali AVS Media Demo. degré ya crime soki ozali nano résident permanent okoki koperdre résidence na yo to okoki koperdre baavantage ebele par rapport ya crime oyo commettre kobeta mwasi kobeta mwana soki ekomi na place neti ya kozokisa ye AVS Media Demo. carte de séjour to mokanda na yo kobeta mwasi oyo akoki kokota na hôpital koleka mokolo moko bakoki kobotola yo même citoyenneté na baeta mosusu awa na kati ya États-Unis soki ezali ya kobotama te ozwa yango AVS Media Demo. par parrainage ata okoma citoyen américain par rapport ya crime au commettre bakoki kobotola même citoyenneté voilà epai papa wana akomaki liboso na likambo etali mwana na ye comme le malheur baloba etambolaka yango moko te AVS Media Demo. mwana ya papa wana moko kaka na cadre ya koluka koyeba anglais akendaki kobala américaine oyo entre guillemets nayebi te soki aza américaine d'origine africaine mais toyebi ke azali américaine bakutana na internet kaka AVS Media Demo. internet ezali kosala makambo na yango basuki na bolingo esuki na libala epai wapi ndeko mwasi wana azalaki na zemi
ndeko mobali alamuki na tongo ndenge amesana kokenda losambo bandeko babengi ye baye kozwa AVS Media Demo. babimi mpe na ndako bakendaki deja tina église ntango akomi na église nde mwasi aye kobenga ye yo oza wapi no naza deja na église na baninga bayeki kozonga toza na église non il faut zonga ndako na ndako mbangu AVS Media Demo. pas dit que yaka tozokende na plage ayebisaki il faut zonga mbangu naza na posa na yo ndeko mobali jeune garçon na biso aweti kotika biso na bolingo ya mwasi na ye mpe komona ke mwasi na eta azalaki azali grosse azali na zemi pratiquement ya AVS Media Demo. ya bino bamama abuki mongongo amikomisi petepete ndeko mobali asimi nzela aboyi kutu makambo ya yezu na minute wana yezu mpe alingaki na ye koasiste ye te mpo soki alingaki asala makasi ya convaincre ye akanga ye na église AVS Media Demo. ya yezu mpe akokaki eloko te atiki ye akende na ye kokufa mpo ezalaki peut-être mokolo na ye ndeko mobali ntango azongi na ndako ndeko mwasi alobi ngai na baninga na ngai tosi tobongami toza kokende kosokola na ebale ezalaki AVS Media Demo. ebale alors il faut ya na biso okoki kotikala te je ne peux pas aller toute seule so nde epai wapi ndeko mobali kaka ndenge azalaki na bilamba na ye na nzoto bakoti na motuka bakei selon AVS Media Demo. to bakomaki sur le champ bazalaki ye ndeko mobali na biso oyo akufi na copine na ye to na mwasi na ye et puis camarade ya copine na ye ya mwasi na copain na ye AVS Media Demo. bokoya koyeba complexité ya sujet oyo epai tozali koyebaki na kati ya bamboka oyo bana na bango ya mindele surtout na bamboka oyo bango bakenda kovanda bato mwindo bazali mingi to be mindele akotikaka AVS Media Demo. ya mundele to mwana na bango ya mundele même soki akomettre crime il faut bozala na bapreuve makasi ndeko mobali asimi nzela na mwasi na ye bakei na ebale wana ezali mpenza place moko te lokola plage bato basokolaka ezali mwa ebale moko kaka lokola AVS Media Demo. donc eza na bisika mosusu bato bazwaka risque ya kobeta mwa engole mpe bato mosusu basokolaka te parce que basigne ezali mpe batya bapano ke awa ezali place ya kosokola te parce que na histoire ya place wana makama AVS Media Demo. bato bakufa ebele na place wana dans le passé donc ezalaka vraiment interdit na ebale wana kobeta mwa engole ndeko mobali ndenge akendaki na ndenge mpe akotaki na mai toyebi te ndeko mwasi liboso AVS Media Demo. ndaki kobenga camarade ya mwana na biso ya mobali akotaki na mai po ayebisa ye ke tozali na place boye camarade na yo awuti kokota na mai ça fait 15 minutes azobima te vous pouvez imaginer le scénario oza na téléphone AVS Media Demo. bozalaki 4 moko akoti na kati ya mai ça vous prend 15 minutes ole bobenga mbila parce que tozala na numéro automatique ata téléphone na yo ezanga ba unité au format 911 et kobenga a police mbala moko AVS Media Demo. mais bango bazeli 15 minutes po babenga moninga ya mwana mobali oyo azalaki libanda ko bayebisa ke mu camarade na yo to yaki na ye awa koti na mai ça fait 15 minutes azo bimate ndeko mobali wana yebisa ki alobi mais pourquoi bozo benga nga ole bobenga AVS Media Demo. ko banda ko benga mbila to ambulance ke bobenga ngai nde mwana mwasi wana ekokata aye kobenga mbila le temps oyo abengaki mbila le temps mbila ekoma epasaki plus ou moins 1 heure ou 1 heure quelque chose po mbila aya kokoma AVS Media Demo. pouvez-vous imaginer moto yango ata balobi ke mpe mezalaka na ndenge nini okoti na kati ya mai au moins ozala na bapoumon ya ngolo to bapoumon ya monganza po okota na mai pendant 1 heure de temps ozo respirer te ambulance ezate AVS Media Demo. mbila il faut aya na ba sous-marin bakoka kokota na mai po bakende koluka ye place azalaki donc pendant ce temps là ndeko na biso azalaki déjà à drone c'est-à-dire ameli mai na kati ya mai mbila ayaki AVS Media Demo. ntango ya kobimisa ye nde bato bazalaki wana nayebi te soki mwa bilili ezali ndeko John Image azalaki kuna mpe na bandeko mosusu mais jour wana esalamaki ndeko John Image ayaki te bandeko ya ye mwana mobali oyo bayaki na bakamarade na ye bakangaki quelques photos AVS Media Demo. na mai azalaki mobimba na ye kaka na bilamba na ye bien enfilé basapato babasket bachaussette elingi koloba ke amikotelaki na mai indice mosusu oyo bandeko baremarkaki ntango babimisi ye na mai ndenge ezalaka il faut AVS Media Demo.
tant bazali kosala réanimation mai na kati ya nzoto ya ndeko wana ezali kobima te elingi koloba ke moto soki adende na ebale mpe ameli mai ntango bozali kofina libumu d'abord ezalaka ya kovimba na mai etondi na mai epe ntango bazali kofina AVS Media Demo. mobali wana mai na kati ya libumu na ye ezalaki te libumu na ye ezalaki ya kovimba te ntango bazali kofina yango makila nde ezali kobima na place na mai. Donc il n'y avait pas de l'eau, il y avait plutôt le sang qui coulait, qui veut dire que na makanisi na biso AVS Media Demo. tokoki koloba te ke batindikaki soki batindikaki ye alingaki amela mai e mai elingaki ebima na kati ya bapoumon na ye il n'y avait pas de l'eau. Donc makila ezali kobima elingi koloba ke azwaki mwa ebotu oyo deja AVS Media Demo. batindiki ye na mai azalaki su korespire te moyen amela mai ezali te. Raison pour laquelle ebotu wana esalaki mwa dommage na kati na ye nde abandaki kosanza makila tango kosanza pena makila te me makila ezali kobima AVS Media Demo. voilà mwa moke scénario oyo esalamaki na ntina ndeko na biso nazali kokumisa kozongisa matondo avant kutu suka ya émission na banda na kokumisa matondo na communauté congolaise oyo ezwi makambo makasi AVS Media Demo. mama Marie-Jeanne oyo azali moko ya bato oyo bazali na dossier wana na maboko bazali kosala mosala makasi na mboka wana mpe bandeko na biso ya baliangando oyo bazali kocouvrir émission mpe jeune image bazali toujours na kolandalanda AVS Media Demo. ndenge nini lokola tosi toyekola mpe mwa monoko na bango bazali kobenga badétective bazali kobenga mbila bazali kopose baquestion dossier ezali nanu na maboko ya mbila me ndeko na biso basi bakundaki ye apparemment bakundi ye comme AVS Media Demo. kodinda na mai bapreuve ezali mpenza mingi te mpona kolink mwana mwasi wana na crime. Alors une parenthèse, une toute petite parenthèse, ndeko mwasi wana ezali mobali na ye ya liboso akufa te, c'est une jeune AVS Media Demo. mobali na ye ya liboso to fiancé na ye ya liboso to makango na ye ya liboso akufaki mpe na bacirconstance moko atténuante epai wapi atikaki ye na zemi ya 8 mois ya mwana na ye ya liboso oyo azali na ye. Comme par hasard, mobali oyo pe ya mibale AVS Media Demo. aye kokufa atiki ye na zemi ya 8 mois. Paradoxe ezali comportement na ye ndenge asalelaki yango. Pourquoi elle a pris tout le temps pour appeler la police un peu plus tard? Ndenge nini agardaki silence wana abandi na kobenga ba camarades AVS Media Demo. adindi na mai. Ça fait 15 minutes azali kobimate. Pourquoi Mbila il fallait ezoyer 1 heure de temps pour comme pas wana alors que pas na biso les États-Unis awana chaque coin ya balabala, c'est-à-dire après 2 km aux allées na station AVS Media Demo. et loko nini salaki que Mbila ezo bango 1 heure de temps 1 heure et quelques banda l'air mutadindaki na mai ti le temps bango baya kokoma babimisa ye complexité ezali makasi eloko tokosenga na conclusion tokomeka kopesa AVS Media Demo. lisolo oyo ebongaki malamu kobeta yango kaka kolobela ndeko na biso oyo akufi te parce que ezali nzela ya bomoi nzela ya bomoi esalama ndenge wana na kati ya bible mpe na mikanda nyonso elobelaka nzambe AVS Media Demo. nulle part balakisa ndenge nini moto akoki kozongisa molimo epai na nzambe. Liwa eyaka na banzela nyonso ekoki kozala na accident ekoki kozala subite ekoki kozala na maladie ekoki kozala kokweya eyaka na modèle ebele. Donc AVS Media Demo. na ye te parce que tokoki koprouve yango te me bacirconstance oyo ndeko na biso azongeli epai na nzambe ezali lisusu nano atténuante. Nakanisi mama Mwangaza eloko mingi ya kolobela awa bizaleli mpe comportement AVS Media Demo. to ya bandeko na biso parce que bango nyonso bayaka bazalaka kaka bana te oyo balongwaka kisasa aye kolanda papa to aye kolanda moko ya baparent oyo aya alors que na mboka batikala kokabwana soit mama aya akabwana na papa. AVS Media Demo. Bana wana baza na affection ya papa makasi tango bakoya bamemi na silhouette to elili ya papa na kati ya libala ya mama ya sika ekomi kobeta mindondo to ndenge salami na bandeko oyo papa akabwana na mama en bonne difforme. AVS Media Demo. Asengi bana baya bana baye bamemi silhouette ya mama na bango kanda ya papa na bango babosani ki abengisi bango etondi bango na motema susi na bango libala ya mama na bango oyo ya sika to mama moboko AVS Media Demo. na mama na bango il faut ko causer du tort na papa na bango bandeko bana oyo bazali kolanda biso na ndenge tozali kosala na émission oyo bayi na biso te
ezali penza ke bakoze du tort na papa na bango oyo aboti bango et sikoyo bazali ko rendre ye AVS Media Demo. na problème ya kozwa mosala et puis bakobebisela ye libala soki mama wana azali makasi te. Non seulement ça, papa wana azali na place ya kovanda te ekomi trop difficile alors que bango bana mutu na mutu babeti AVS Media Demo. mwana na mwana bendana. D'ailleurs ndeko mobali oyo akufi leki oyo alandi ye ya mobali na nsima leki na ye ya mobali ye mpe akei kozwa na ye libérienne na ye akutani na ye soki alokoteli ye wapi susi kaka naloba anglais AVS Media Demo. ntango naza kozonga na kisasa bakosentir mama lumière maloba epai na ye. Matondo mingi papa Gino Will en tout cas eza pasi mingi ndenge tolobaka éducation populaire toyaka wana mpona kobeta maboko AVS Media Demo. mpona koya mpenza kobeta sete tozala bato tozongaka bato tokendaka na baémotion te to na basentiment te fo kozalaka calme na vie fo koréfléchir fo kozwa temps na vie sans temps eza mobulu makambo ebele mbangu te. AVS Media Demo. ndenge olobi problème ezali eloko moko obetaki sete liboso olobi mpona kobengisa bana en tout cas mpona yo age najaki en tout cas ntina ba 12 ans mais papa Gino Will eza na bana mosusu babengisi bango AVS Media Demo. 4 ans mais akomi ne na ba 10 ans ba 11 ans ba 12 ans famille ya mama ekomi kobenga to ya papa tolingi totunaka santé ya mwana aza bien après moral ekoti mwana a changé nayebi te sikoyo problème ezalaka mwana yango AVS Media Demo. famille na ye to eza boni likambo yango ozomona ndenge nini sikoyo bato accident ya la vie ezali likama to boni jeunesse omoni moto aboti bana moto azwi bana wana AVS Media Demo. lobi eza lokola kanda moko boye so batali mama wana oyo aza na poto ndenge azovivre na chéri na ye obi na poto ndenge ezalaka ta mosusu papa mpe azoedeko bazotala na place oyo menga ezala mama nayebi te kote wana ozomona yango ndenge AVS Media Demo. na poto bakoli mpe bakomi kolinga oyo yeli papa na bango ekoki mpe koyela bango kote wana eza kaka nko to ezali nayebi te kote wana okoloba ndenge ni papa Gino nalobi biloko mibale ya kobengisa mwana AVS Media Demo. mosusu ezaka moto aye mpe 3 ans ntango akoli bacoup de filo tata na ye alingi apesa ye mbote o mama na alingi apesa ye mbote omona kaka mwana change eza difficile sikoyo fo bakataka batelefone wana ti mwana akoli mpenza akomi mama mobimba bali ake komilukila tata to AVS Media Demo. parce que bacouple ezosouffrir bolingo eza baza na bango bien mais à cause ya accident ya la vie mabale ekabwanaka malobe pano papa. Tolobi wana ezali kaka ba analyse AVS Media Demo. La sincérité en soi n'est pas une garantie de vérité tozali koloba te ke oyo biso tolobi boyo ekwei ezali ndenge wana bato na ele bazali ebele mpe bazali komituna biso tozali na baculture moko tozali trop attaché soit en grand AVS Media Demo. na bamama mingi oyo babokolaka bana oyo batikalaka tokola ndenge wana to développaka ba sentiment mingi epai ya baparent oyo baboti biso simplement parce que banda na kati ya bacommunauté na biso ti en grande partie AVS Media Demo. badiabolizaka toujours bana ya mbanda nanganisi naza moto liboso naloba yango te tokubotama tokuta banzembo oyo eyembaka ke bana mwana ya mbanda azali mwana na yo te babanda kotia AVS Media Demo. ya moninga depuis très longtemps. C'est-à-dire que na ba culture na biso na kokola na biso na ba tradition na biso to minimiza mwana ya deuxième femme to mwana ya papa mosusu oyo mama memi na kati ya libala na ye ya sika. Ce qui fait que ezongi AVS Media Demo. pai ya ba parents na bango makasi mingi. Ce qui fait en grande partie to développer ka lisusu motema mabe ya komona que soki mama na papa bazalaki na kati ya Kinshasa bakabwani en bonne AVS Media Demo. lokola na kati ya bolingo nyonso to na kati ya libala moto moko atikalaka na pasi tosepelaka te moto moko apola to bale match esuka epai na yo elingi kolobaka ngai ndeko mobali natikali na Kinshasa ndeko mwasi AVS Media Demo. poto ezalaka na mwa chance nayebi te kabetaka kayu 7 sur 7 12 heures par jour na mwa bafoto azali kotia na internet mpe azali kotinda zuwa ebandi komata ngai ntina kingo bana natikalaki na bango na Kinshasa na bandi deja kodeforme AVS Media Demo. omoni mama na bino eloko abomelaka libala
alandaka nde mobali poto wana kenda tala kutu naziba photo, c'est-à-dire que bana baza mike obandi koyinisa bango mama na bango simplement parce que aza na poto parce que souci na ezalaki ye AVS Media Demo. même ba oyo bakambwana na ba condition ya bien okomona que moto atikalaka na bana soki azalaki mama abandi kodiabolize papa oyo akenda na poto ya papa na bino ozomona bafoto na internet azongi lokola AVS Media Demo. okanga bafoto azosambrase na mwasi na ye atiaka na internet abandi kodiabolize bana avant kuto bana barejoindre papa na bango, c'est-à-dire que bana wana baza kokola na esprit ya kolinga papa na bango te mais na amertume ya komona ke soki mama AVS Media Demo. soki papa na bango atikala na Kinshasa azali malheureux ezali likolo ya partenaire na ye oyo akenda na mikili ya poto oyo azali epai mosusu. C'est-à-dire que le kola tokola kapena kati eloko yango eza na kati na biso mwana a développer affection na mutu oyo azali ko diaboliser moninga AVS Media Demo. tango aza koya na poto mutu wana asuki wana te apesi accès na téléphone abengaka sololaka na bana mais tango aza kosolola na mwana oliaki bazo traiter yo ndenge nini yango banda basombela yo blues wana kaka ba photo nyoso AVS Media Demo. est-ce que basombela basket asika il faut obligé mama wana soka cheli biloko kolia kango te il faut lia ka biloko kaka papa na yo azolia na boyi oyebi na famille na bango mwasi wana balobibo mama wana banda ko diaboliser mwana na âge ya 6 ans AVS Media Demo. kokoma 12 ans eloko nyonso bakoloba na ye isifi bagangela ye mpo na ye balingaka ye te mpo na ye ezali mpo mama na ye aza kosouffrir na Afrique papa na ye asalisaka ye mingi te voilà elingi kolobaka en grande partie mama Mangaza moto oyo AVS Media Demo. azali koede moninga oyo alongoli ye charge ya komema bana te azali kobosana ke na nsima bana wana peut-être ye mpe akolanda mokolo moko na poto mais pendant le temps le laps de temps l'écart qui se crée entre le temps bana bavoyager na temps ye peut-être baya AVS Media Demo. ata na nsima ya bana akoka kovoyager to bana na ye bakola basala mpe misala basangisa mbongo babengisa mpe mama na bango c'est laps de temps qui sépare les deux extrémités mama aboti motema mabe ya kodiabolize bana oyo bazali sikoyo otuni biso AVS Media Demo. mama tozali kaka bavictime ezali mpe na bato mosusu oyo bakobeta tolo awa lokola mama bijou oyo ayaka kokotela biso de temps en temps awa ye abetaka tolo alobi ye abeta libaku na éponge bana ya mbanda oyo abokolaka AVS Media Demo. akosakana te babengaka ye toujours maman asesantaka beaucoup plus à l'aise kutu na bana ya mbanda oyo bakutani na libala ke bana oyo ye moko abota ezali na baexception près oyo tokoki kotanga te ezali mpe ebele mpo na minute tozali koloba AVS Media Demo. babi te likambo wana bozwa kogeneralize yango mingi biso tozali na kati ya mabala biso na bana tozalaka kitoko toyokanaka bien makambo wana toyebi yango te ça c'est une exception mais soki tolobi tosala émission sur les abus AVS Media Demo. Voilà moi moke na kosala analyse na place wana ezalingi koloba que nous sommes seulement des victimes ya moto oyo atikalaka na Kinshasa na moi jalousie moko naturelle oyo ebotamaka na kati et akoluka adiaboliser nango bana AVS Media Demo. Mangaza ezali kaka na bana ya mbanda te ezali pe na bana na biso moko oyo tika na Kinshasa mikolo ebele abotami akoli azali susu na affection na te po tozali na baparent awa baya mwasi na mobali na batiki bana mike AVS Media Demo. mbango babengisa bana eta bazwa mikanda base stabiliser babengisa bana bana bakokisi 18 ans moyen kobengisa bango ezali lisusu te komi mwa mindondo bana baye kokoma na bapoto na ba 21 ans 22 ans mwana wana azali kotraiter baparent AVS Media Demo. lokola kutu bazali baparent na ete 3 mois ya pamba mwana boti mapapu akomi pe kopesa ba ordre c'est à prendre ou à laisser maman Mangaza. Matondo mingi papa Gino Will en tout cas AVS Media Demo. ekosala ngai ba histoire ebele soit toko continuer yango na ba voler ebele toko ekobota penza ba bitape ebele donc pour mosusu eza mo ebele siko to bengisa bana te AVS Media Demo. ba papa mibali donc bolimbisa nga penza bandeko oyo bozotia ba commentaire na Facebook pe na Skype. Alléluia. Oh Jésus-Christ. Ewe tupusane liboso na trône na yo nkolo mokolo ya lelo nzambe na nguya. Kuya isusu koloba na yo ndenge nini biso tolingi yo Seigneur. Tolingi yo na motema na biso mobimba.
po ete yo ozali nzambe oyo olinga biso banda ebandeli na mokili yesu. Ata mikakatano, ata bampasi, ata minyoko, Seigneur topusani liboso na kiti na nkembo na yo mpona koyebisa yo ete nous t'aimons Jésus. Je t'aime papa na ngai, oza nzambe na ngai, olingaka ngai mingi yesu, mpona makasi, mpona pema na bomoi, mpona bainspiration, mpona radio sans effet. Nous disons nous t'aimons. Gros bisous à toi Seigneur. Gros bisous à toi.